Le sako na bino bosso, ngai tata songi makamba mokili nazali wana. Bon, déjà premièrement, je vais dire à vous na oloba na bino nyoso boy. Hein, ndego balen avona banana na batuno ba benga ko wana o bazochin o ba le belobu zoba. D'ailleurs, la première chose dans le longolanga bleu na chaîne yo parce que ba bleu foot à ramoter mbongo te les ça rappelle. Bilo quand ça so ba toza ba bleu, les communautés ba to commune lola. Longolanga bleu. Et la première chose dans le peso conseil boy hein. Ceux qui songi ba yé na chaîne na yo bazulu ba lo ba makambo sur bateau yo yoka me ko tia commentaire ti na bengyo na live no boy ko yamba parce que ibagi na lo no bo solo devant bateau no no boy ko yamba. Écoute, je ne suis pas là, je vais pas perdre mon temps na kota makambo yona NK déjà tango yona NK tango bozwaki makambo na bino mbale tambo sa makambo na bino ba ya YouTube ngana zalaki wana ti. Donc bato bazolo banongi na finger pa NK senga bango ba preuve. D'ailleurs na benga na nga pété pa NK na benga une fois à l'époque tango a fongola chaîne ici ka. Na benga na nga pété tout le temps. Botu na NK, je ne fais que commenter, c'est tout. Bon, commenter peut pas NK comme il peut les dans son que commenter pas NK ba le but que non on a commis contre yo. Mais vous allez pas m'interdire de mettre mes commentaires où je veux quand même. Na gocha ba commenter na nga ici na lingi. Na gocha ba commentaire na nga ici na lingi binotem to peksa nga na cha ba commentaire ici na lingi. D'ailleurs na fingi opété déjà. Na fingi pas NKT. Na bengi pe pas NKT. Bon, ba mama ba songi wana. Oh ba yé ko yé bisa yo na live na yo que non na fingi yo oza mobile boye allez yo pour le bio azapé Golo mais qu'est-ce que Golo a à voir est-ce que faire à voir avec l'histoire de toi et NK? Mais non, arrêtez de tout mélanger. Ne mélange pas tout mon frère. Makamba yona NK n'a rien à voir avec le Gaulois. Yona NK bosalara makamba na YouTube, boyoka makamba na mbongo ya YouTube n'a rien à voir avec Gaulois. Donc so bosa makamba na ya yona NK ko tiaka bakamba ba Gaulois na kati komba Gaulois na kati parce que tango tiaka makamba komba Gaulois na kati ba le bo faire mtazo tinda yo o faire boy après ça là et créer ba embrouille mususu. Déjà la première chose que je vais dire koyoka ka pe matoy yebelité. C'est ça ton défaut, ton gros défaut c'est ça. Olingi trop koyoka ba matoy ya batebele. Bah maman donc bango moko na bango bazo kosa oh non mais franchement bangisi nanga bo pesinga bomo oh na fingio et pas NK mais vous êtes malade bo kende pas NK bo tuna yeso kinga na fingio d'ailleurs pourquoi na le but que non NK pekisi bato ba finga yo comme problème mais ça n'a pas NK où est le mal. D'ailleurs mikolo pe nazo kota nga pe na ba live belité même kutu ndeko nga trezeke na tala ba live né après jamais parce que mikolo tala misala pour le loka ka isa week-end donc repos nga isa ka partir lelo samedi na sala donc de lundi jusqu'au samedi donc kaka ba week-end dimanche kaka ndé na sala raté yango bo mo nga su mingi na ba live té même chez trezeke nazo kota mingi mais na tala kaka na ba rediffusion en fait ba na tala après excusez-moi donc et pas NK na moni le quoi le les autres na moni na live na ke na coach na live na zota la live na abandi ko beta lisolo que non yo au senga 600 € pour no fongoler compte ba ni blora bongo kene ce à moins qu'à longola na ngote siko NK le baki makambo moko boye na live na ye a le même makambo il fallait pas le banga ibisi NK fallait pas le makambo wana et on NK pas le il fallait pas na le bango aponi na le biango c'est tout mais makambo ni mabe na le biango. Donc pour la lobby na NK fallait pas le bamakamwana na memingambo. Oh, mais faut arrêter. D'ailleurs, Nazali papa songi nazana droit ya koyoka bisika nyoso. C'est pas ma faute. Vous ramenez vos problèmes sur YouTube, vous voulez quoi? Je ferme ma gueule. Moi je suis songi nazala besoin koyoka bisika nyoso. Na keyoka pas NK mais na keyoka pas d'ailleurs. Alors, là je a deux versions parce que bilan balem tozo bunda. Na koyoka kaka NKT quand même soyons honnêtes. Na yoki version ya NK. D'ailleurs hier na yoka ki version na yo parce que kita na kota ki na pourquoi na uti musala na coach na pourquoi na Nathalie rediffusion na moni makambozo lo ba makambo ya NK. Allez lelo na moni pe version ya NK. Alors où est le mal? Donc si na coach ka pas na yo c'est normal. Si na coach pas NK c'est pas non. Mais bino mtozo so na bino mi balé. Il faut na yoka mato mi balé na ko yoka ka lito imokote. Soyons honnêtes. D'ailleurs, yebisa ba moni bato bazo bato bako boma yo ndeko nanga baleine bato bako boma yo ezande ba abonné na yo. Ba bono bazo faire croire yo que no balingaka yo bango ndem to bako boma yo en fait. Parce que bazo koso énormément na ninga o santé. Surtout London et lengi wana aza le kuta makasi London et lengi. London et lengi azo lo ba non
nga na fingi yo mais oh là là mais les gens na ofika déjà premièrement na ofika baleine pourquoi et pour d'abord na ofika baleine nga est-ce que na baleine na kamona baleine ta baleine asa ba kamona ya chaîne ya monétisation na nkanga na zalaka wana bon si on nga likama nga nini zalaka tika la baleine faut arrêter ça donc mon frère baleine si ozo landela kaka ba abonné na wana yebaki ba oboma yo je te jure je te dis la là baroboma bato wala parce que stress ebomaka parce que so ozo kaka bato wala isalo mutu pasi oya odaino pamba ngala ko préférer ni tant ozo kaka bato bazo memo kisongi omoni bato acha abino pe na ba conf yango ngani nga ba live appel te à cause ya kisongi songi ngaso na ye na che vidéo na nga na publier c'est tout pour na benga bato ba sala ba live tout ça na be créer ba problème toujours pour preuve tala même pas un cas au monde a personne qui bato bazo benga bato ba benga ba cha kisongi songi et pas na personne bazo benga ba cha kisongi songi. Mais c'est pas possible. Bon, bino ba maman na bozo bono maman passe à ça la bon ngana maman passe to yebani. Oh, bo comme ça ngana maman passe est-ce que ba passe est-ce que ça le numéro na déjà maman passe. Ngana to solo raté to yebalité donc même maman passe que tu yebité que ngana existe. Bon bino le bilanga maman passe bon ngoni na sani ngana za maman passe ngana za mbala maman passe. So maman passe à finga bino. Ouais mon problème. Moi, je suis pas dans vos délires quand même. C'est pas ma faute. Bino Tony. Na sara ba vidéo belé mon frère Baleine. Na sara ba vidéo belé na conseiller ka yo ko kota maman na bango ti. Tia no ka ba commenter tout ça. Oyo ke la ngate. Ok, est-ce que c'est ma faute? Ba abonné na onde to so boma yo. Ba abonné na yo. Talande on a biso Trezeguet ndenga sala ba live na. Peu importe qui, o azo ko linga afinga fere, afinga fali akata ka bango déjà direct. Oh bah mais ma qui et pas né qui songi songi zala raté pas très de qu'on a besoin Trezeguet qui songi zala raté au comment on appelle kuna bato ya mature bazali kuna et pas de qu'on a besoin Trezeguet bato ya mature bazakuna parce que bato oh bah benga pas de ko Trezeguet ozo senti que maturité zali bato bazo sur la bien en fait oh non buzo babo soto boizate mais et pas na yo bato bazo benga bazo finga et pas un cas bato msupe bazo benga bazo finga bon bino mbale bozo ko finga na bon ngana zo tia ditoi na ngana yoka. Et toi, tu bateau bazo benga balo bono nga na fingi yo mais bon bo la sapesi ka na fingi bo ke na kotala live ya NK na soki na benga pa bo tu na NK soki nga na benga pa NK te déjà na linga nga ba kambo sala bon pas tout parce que nga pe na redresser que pe NK des fois quand j'ai fait des vidéos sur elle je dis pas parce que naza ko soutenir Niki parce que naza ko soutenir marche et NK na Niki cela veut dire que non nazali d'accord là oh union sur NK ça là mais nazala rappelle d'accord peut-être on nazo y en a la plus bateau oh ba benga pas maman et pas pardon et pas baleine na linga rappelle makambo nyonso tout est au baleine na sala mais jamais bomonanga na ye na ba commentaire à baleine nazo reprocher non à moins na ça la vidéo moko boy on a monaki erreur chez Baleine na sali la vidéo na sali analyse par exemple na pesa exemple ya likambo ya Angelica oh il gala entre Angelica na Baleine makambo ya ba bengoni ya ba avocat wana ta na sala analyse sur ça mais c'est normal que Baleine a kota na kacha analyse là pour yem ta publier makambo ya ba dossier wana tu vois mais depuis ce jour là est-ce que moi je continue à parler sur ça? Moi, je fais mon truc, je passe. Je suis pas là à passer mon temps à critiquer des gens, à insulter des gens. Pas aller dans le vidéo sur la finga rafali. Mais maman Niki yemoka le bi boti go finga tout ça bati go finga bon on a la finga soufali. Mais non parce que toujours la ndenge mokolo mobali mokolo donc bon mobali c'est façon de dire na ndenga ki congolais mokolo parce que fallait aza papa banana it. Donc bana pe ba olingate ba yo kaka tout le temps bazo finga maman na bango ba finga pe papa na bango pour yem ta apesa mankedi na zem na libumu ya maman na bango pona bango ba bima et ça la bana pasi na ba maman misusu o balingi balingi liwa ya nani ba ben ya fali ba lo ba bazo sambela pona fali akufa bino c'est bien beau bozo sambela ya kufa. Mais banana est-ce que bango ba olinga tata na bango kufa malgré ma bena c'est ça bilo bozo tele la onate parce que les lorsque banana ba kufi pardon les lorsque fallait à kufi bon un karo kende kunate na matanga wana
comment il s'appelle Sarah kokende parce que talaka baza bande ko paye ya mboka moko mais en kaza musika bon comment on est niki arozala on a poza mama bana pe barozala na bana mto bakolela bino bakolela te même na bino bato ozana ba YouTube ezala ba mida ba soki banani wana bino bato nyoso boza kokotela fali soki lelo fali adaye bo kinda kolela fali te na matanga na ye au contraire bo bano finga susu nikindo ki oh yemta lié yemta saibwe parce que a otinda soit disant bateau mais yangwana niki na mayele na ki sagesse na yazana ona ki bwana na yazana ngo alobi botika ko finga bon bato msu bazo finga te bon siko bino bolingi na sa omoni problème ya ba abonné no ezani bango balingi lokola NK azali contre yo ngape fona za la contre siko NK lokola yo zali contre NK ngape fona za la pe contre NK bango balingi bongo siko ngabi lo wana ekota ngate do tango bino mbale boza ko swana nga siko na okota na milieu na katikati na bino na yoka lito bino mibale siko na anasuka nango so na moni ozana tort na oyebisa ozana tort so na moni yepa azana tort na oyebisa azana tort donc bato loko ba moni nga chez NK le but que non apesa ka mbongo ya 600 euros pour no fongole compte banini ya bongo nga na bi attends 600 euros za ebele NK a le but maka moko boye ce qui ya nanu wana ce qui ils ebimi na forme ya crime parce qu'ils allaient crime bon na ngina tanga makambo wana te j'espère que NK a publié vidéo ngo na chaîne na iso a publié ngote ba voilà bo tout na bato bazana vidéo wana mais en réalité bakambo oyo NK a lobby nga na répondre selon d'ailleurs pe na répondre nga na commenter déjà na fingi pe balente na tangi pe combat balente enfin d'ailleurs oui na tangi combat balente par rapport ya mbongo parce que le but que non au senga qui 600 euros c'est énorme mon frère 600 euros pour na kaka refondre chaîne ya YouTube na monétisation 600 euros alors que ça non gratuit donc na lobi na ngabon est-ce que ça li soum ko tuna mutune comme il soum so ki na tuni bon comme on na fingi balen ba abonné mon frère ba abonné non ndem to ba ko boma yo en fait parce que ba abonné na yo bazo tchona na libulu moko oyo isa penza profond en fait ozo yibangote bango ba abonné no ba yaka ka malembe ba sala nti bazo kotelo ba finga bato misusu mais tant ba omona que yo zaki une erreur omona erreur na yo te parce que des fois les gens ils croient que bato misusu ba kansaka azana raison mais or en réalité azana erreur mazo mona ngona nte mais tant adversaire au bimsa so yan kafu yo mosko fin de lui ah oui nazaki une erreur en fait parce que ils allaient trop tard parce que ba même abonné wana o baza ko benga na chaîne na yo o baza ko kotelo wana bazo finga NK ba o finga na soit disons na ngapi na kinkaza et bébé no ba bato bo benga na ba porte ba chombo boza grave hein, sérieux quoi ba le bon ngapi la fille balel kula la bête là mais vous êtes tarés quoi les gens là franchement vous êtes vraiment malades eh bon qu'il a l'hôpital là et au pote zo be ça lui va stress ça va casser oui non tout ça soyons honnêtes quand même et c'est comme la fille balai déjà bon attends même mon frère balai quand on va même battre là on dit li kame yelio ce qui admettons que non yo en a tort admettons qu'on en a tort si que NK Alexis ba preuve moko boy non yo en a vraiment na tort parce que peut aligner tout ça la analyse parce que vous ne comprenez pas parce que les gens croient que je suis contre na yoga giyo nengo lobaki hier makamo ya ba YouTube wana hier tana landaki na coach na yoki makamo zo ba YouTube que non est-ce que bakoki ko yiba hier na commenter na chaîne na yo na yebisa got non bakoko yiba mbongo na YouTube te na posaki même question na chaîne na yo compte bancaire oyo ezana oyo moto afongolaki compte yo moto afongolaki te poser la question parce que vous croyez que je suis en train de mentir parce que moi j'aime pas rigoler avec des gens moto afongolaki compte ezali yot yo mto fongole chaîne ya YouTube ezali yot yo mto monétiser chaîne na ye n'est-ce pas OK tant ofongolaki chaîne na ye otiaki compte bancaire ya ye to ya yo ça c'est la première question que na posaki moto apesa nga réponse azati na chaîne na yo wana ezaki hier yo moko yibi na nazaki na live na yo mais plutôt nazaki na musala mais na o commenter après yo moko pe na live na yo au lobby lisusu boye soki otie par exemple compte bancaire moko olinge changer ngo Google AdSense Google aboyaka ngo en fait aboyaka ngo
Rentre là-bas, va s'amuser là-bas. Tu cherches quoi ici? Google a boya kango akomona ngo neti fraude et bimai na munoko na yo. Yo mom to lobaki yango. Hier. N'est-ce pas? Tant on a eu qui bongo. C'est que on a posé question sur la chaîne na live no on a posé question. Mais moi pas répondre nga zazati. Na le na posé question boy. Ce qui NK a changé qui nyoso. Comment se fait-il que normalement yo ce ko tchaki compte bancaire déjà o ya liboso o fongola ki pona ba monétiser chaîne parce que au koki ko monétiser chaîne était sans compte bancaire c'est impossible. Vous voyez bien très bien de quoi je parle. Pour nous monétiser chaîne il faut un compte bancaire. Tu vois o tia pièce d'identité blora bongo. Bon c'est que ngasko mutuna tunaki na chaîne na yo tango yo o fongola ki chaîne ya YouTube tango zaki ko monétiser chaîne na yi au tchaki compte bancaire ya ye to ya yo na tout d'accord question bon c'est que tant yo lobaki non NK changea ki nyoso ye moko a changea ki pena compte bancaire or yo moko no lobaki okoki ko changer sous compte bancaire té deux fois parce que Google a reconsidéré encore bien les fraude. Est-ce que vous comprenez? Voilà dans na yoka ki yo hier mais lelo yo na ke yo kapé NK na moni NK coach na live comme tout ça dimanche na ke go yo gai NK le but que non après c'est que 600 € pour nous fongola chaîne et c'est belé mon frère au quoi au sengata au moins 100 € ou 50 € jusqu'à répondre hein? Voilà na comprendre que vous en Afrique je peux comprendre yanga ipso ko mon frère ce ko kota makambo na bango trop na profondeur boye basi wana kaka mto ba yoki so soni kaka ba même basi bazo benga yo wana o bazo finga ngai o nga na ke finga yo et pas LK tout ça là ça la double face je n'ai jamais dit que non je travaille avec déjà comment il s'appelle Baleine hein? Donc comment vous pouvez dire que là la ça la double face nga la Baleine tout ça la raté tout ça la ramusala ensemble té azali gaulois galaza gaulois mais tout le monde a makambo ya gaulois oui parce que gaulois n'a rien à voir avec na sujet parce que tant Baleine azo soit na NK gaulois za na katité wa les makambo ya ki gaulois té et wa les makambo ya yena NK ils makambo na bango privé bango mo bazo mema makambo na bona na internet na YouTube. Alors qu'est-ce que gaulois a à voir avec ça? Tango bino bo tia ba kombo ya kombo kaka ya gaulois ba le bono faire mtazo tinda ningepe ndeko na biso sarato là na ba ndenge NK ba komaki ko flasher moi mokeno bazo ti bato ya ferré ba lingi que no ya banda ko soutenir ferré donc ba ko flasher par rapport à yo. C'est pour ça que je te dis mon frère faut contrôler la rapé et le benayo na batouana parce que excusez-moi na le batouana bah quand je dis batouana c'est-à-dire na ba basi msusu ozo swana bango parce que basi msusu ozo swana bango eza na kuzubo so la bien mais tant que beba na ramaloba msusu comme a obakisama. C'est pour ça, en fait, faut ça attention. Surtout, na ba maman bazo benga na ba live nous na qui bo bang singal lelo mon Dieu. Donc en fait là j'ai compris tout dans ba confusion nyoso zo bota moisa bino bato bo benga na ba téléphone. Mais bon que ne tout na bato nyoso ba o ba landi live ya NK. Bo tout na bango senga na bengi na live ya NK. D'ailleurs on a na droit ya ko la live ya NK déjà. Bino bo pexara la comme na live ya NK te. Bolesa angate bido ba mama bo benga pa ndeko na biso Baleine bolesa angate déjà bolesa angate bo futela nganda côté bolesa abana na ngate donc beaucoup jamais ko pekisanga d'ailleurs chaîne nga pesa pe monétiser té déjà donc na kufela ba mbongo ya YouTube té et ndenge NK zawana botu na NK ngana NK to solo la kati nga soki na moni NK za na live na kena cheki songi na ngana live c'est tout. Ceux qui Baleine à na live na kena tcheki songi na la Baleine et ceux bon côté de collaboration Trezeguet la rocha été la bakamo parce que ndeko Trezeguet yazani makamo côté musique ye ba polémique buzo ba kota na yango te ça faut qu'on se le dise yango na lingité na ba propos na bino ta buzolo ba makambo ya NK na bocha ba kamba golo na kati parce que ba golo n'a rien à voir avec vos bêtises oyo ngana benga oza ba bêtises ya pesio mbongo pour nous fongoler chaîne. Et comme Mindono entre vous deux. Alors, où est mon problème là-dedans? Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Et na maman oh ya bengi na live ya
ya ndeko baleine olobi na nga nazali hypocrite mais soko oyebi définition ya hypocrite te c'est que oza mayele tokendaki elasi te excuse-moi mais okendaki elasi te soko oyebi en fait des fois il y a des gens bayebi na bango signification ya mot te mais bazoprononce anka tika baprononce mama ozoloba nazali hypocrite soki naza hypocrite na sens wana na ndimi naza na ndimi yango na tiaku 100% te na tiaku soko 1000% je suis vraiment hypocrite ya 1000% même soki eza na sens onga na utu expliquer boy c'est que naza hypocrite ya 1000% na bo masa même la milliard%, je l'assume. Mais vous êtes malade bino mto tia baleine na makambo buzobo en fait parce que tango bino boza ko benga na live à baleine boko sa maramususu baleine isko comme aza innocent. Yé kaka, oh oui, on a joué 2 jeux. Mon frère Baleine, yo moninga sika na finger pas NK. So yo zaki na live à NK. Est-ce que yo moninga na sika na finger? Mais d'ailleurs, j'ai le droit de commenter chez NK déjà. Boro pexanga na commenter chez NK. Hein? Donc ozo le blanc makambo ya bleu, celui bleu. Attends, mon frère, bleu et laisse ça remonter bleu. Bon on aime la bleu là, on est-ce qu'il laisse ça remonter. Bleu laisse ça remonter. Bleu fout à remonter. Bleu peut ça valeur la monte. Bleu zara bleu. Bleu c'est le côté. Je peux commenter sans bleu tout comme avec bleu et changer ni. Après live, il a commenté. Donc, si il a commenté après live, tu vas au commentaire. Soyons honnêtes. Non, si tu le blanc, bleu, parce que je n'ai fait la bleu. Ah, au moment où LK, à l'onglet, il va tenir tout bleu, NK. Vous tenez sur la zokos. À l'onglet, il va tenir tout bleu. Au moment où il va tenir sur la zokos, la bleu. Non. Bleu et laisse à ramototer et fout à ramototer. Donc, je n'ai pas ce temps-là. Là, on perd il y a discuter entre Binona, entre Balel, na Ndeko, et na Kana NK. J'ai pas ce temps-là. Bon, tiens, la bouzoba la binoté. Si on va la binoté, si on va gérer la binoté, alors moi, je ne peux rien faire. Bon, tiens, la bouzoba la binoté, s'il vous plaît. Nazana kacha bouzoba la binoté. Na tikala jamais ko sala live pour la bramla bino buzoba mi balo buzo sala o so que zalaki marambo no botiaki ba faire marambo zo ke na confusion entre bino par exemple ndenge Angelica mais maka confusion totale à 100% pour batozo boyondima on wana ngana yo na sali moi qui songi nanga c'est tout mais ceux qui za marambo net y a pesio mbongo yo sali boy et comme mindondo entre vous deux beaucoup mi ko so na YouTube qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ça? Soyons honnêtes quand même. Donc, yebisa ba abonné non de ko baleine s'il te plaît. Moko na bango o ba benga chez yona, ba laisse angate, ba futa angate. Donc je n'ai pas ce temps à perdre et ko soit na bino par rapport à buzo ça. Déjà il est aux les gelanga pe bo chape ba komuna la gacha ba buzo ba. Est-ce tango baleine za ko soit bino ba abonné ya ndeko baleine. Tango baleine za ko soit na NK. Est-ce que ngana za yo? Ngana yebeta makamla wondinge banda. Moi, je t'aimais pas au courant déjà. J'ai le droit de commenter où je veux déjà. Donc, en fait, là, je me suis dit, oh, Nazali pire NK. Non, c'est bon. Na redressé que des fois NK, NK, parce que NK, ça a un langage, moko boye, y a le ba non, bino ba mibali ba congolais. Oh, moi, j'aime pas ce langage-là. Même la chaîne, y a NK na le baranango. Non, bon le ba mibali te, bon le ba certains mibali. Parce que mibali nyon so baza ma bête. Bino moko ba mamango bozo le ba chaîne ya ba au monde ok na chaîne NK otongi baleine apo longo na chaîne ya NK ok na chaîne baleine otongi NK mais c'est vous qui tuez les gens. Bino moko bozo ko boma susu ba chaîne wana boko so kuna ono NK tela kuna zo finga yo les mêmes personnes mona ba changer compte parce que baza ba double compte à qu'est-ce que pas NK kuna pas fingi du susu mais c'est les mêmes personnes. Bon, ça, la chaîne est belle, mais après, mais non, soyons honnêtes quand même. Soyons honnêtes. Dans le but que NK est parfaite. NK a une erreur belé. Aza erreur, na ko pesa un exemple belé penza. Par exemple, là pesa un exemple moko efficace. Ma BP ya NK aza le ko la pe nego baleine. Balingi nan ko yoka batoté. Dès que mutaleki na live a le bil kamba fingi okuna bazolo bano boy bazo andimi direct. Au moins, soka nzimi bongo, ale mbala moko, aya komo, siko yotango ba yibise par exemple, makamom kilaza boye, ale akangeli siko makamom kilikanda. C'est ça le problème en fait. Et là, bouma bino ba
youtubeur ezande wana en fait qui songi abato misusu bozo songo au premier degré en fait c'est ça le problème donc nga naza na ton wana te nga YouTube elesa anga te nga ndem nazo lesa YouTube po YouTube elesa anga te YouTube eza passe ton nga tant naza na à l'époque nazali na misala mingi te parce que j'étais à l'époque parce que moi je travaille dans plusieurs domaines. Donc nazali na misala mingi te c'est normal yango na sa moi ba vidéo mec parce que misala comme belé c'est pour ça na komi rare na YouTube. En plus étant homme spirituel naza na droit ya ku fingara te yango bomoni na longoli mingi ba vidéo ya mafinga ou na finga Fally. Mais cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec Fally. Moi je fais que respecter maloba ya kana Niki alobi ba finga tate abana na été pour banani en fait ba congolais miso bazara na incompréhension. Niki alobi bo finga tate abana été pour bana baza préparer examen. Au lieu bato ya mayele ba sosola non Niki alobi ngo te pona kaka l'école alobi on a sens que pona a souffler bino et zo sala bana pasi. Mais ba ebele ba comprendre te. Pona bango non Niki azoti na ba finga après zéro c'est la innocente tout ça. Oh. Niki yemo ka souffler bino indirectement. Ce ka lingi bo finga te Fally c'est parce que ezo sala pe bana na ye pasi. C'est normal. Bana moko te ba kondima ba mona ndingi bazo finga papa na bango bongo na internet les machins etc. Soyez quand même honnête. Na pesa bine exemple efficace bota la bana ba demi-sœur ya Kardashian tata la banga komi mobali akomi mwasi pardon botu boke tu na bango soki sala bango pasité bana wana ba Jenner soki na banani wana botu na bango soki sala bango pasité bango mo balo bango sala bango pasi komona tata la bango abongwani mwasi so donc ndeko baleine nga toli na repeso izabe conseil na repeso na que yo ozara trop chaud olingi trop ko ganga et ozara la maîtrise penzate mais conseil na repeso isa simple koyoka biyoka yokate ba mame belé bazo benga na chaîne yo ba koso donc ba ngana et lelo na munyango clairement ngamo na munyango parce que oyo muto ko ya ko sanga zati ngamo na pona lundi live no très bien nazo bengo pe na live no boy go yamba parce que yebaki na koloba au boy go yamba c'est pas possible donc bon frère yebisa batono wana balé sa ngate na yipe bangote bango pe ba yebingate voilà donc chacun fait son truc sur YouTube eza ya mototé YouTube eza ya bangote muto bakela YouTube d'ailleurs marambo oyo ya Fally eza ya bango pété. C'est pas parce que Fally azamboka moko na ye enfin mama wana ba mama misa tona ba benga ba fingi na petit so bazami sa to mi balebo o ba finginga alors que je n'ai rien à voir avec tout ce qui se passe entre vous. Alors donc ba mama bino to bozo finga ngana boyo kango donc bo fonga matoyi na bino boyo kango penza bo lesa ngate bo lesa rapé bana na ngate na yebi bino te bo yebi pe ngate YouTube eza ya batata na bino te. Ils ont finga parce que bino quand ça ressemble à bizarre batata na minute comme finga non donc ils ont la sauce que je dis en fait YouTube ça n'appartient pas à vos parents et le gars ya batata na bino de l'exibon na lingala donc YouTube pe et que la mai pas na binoté bon le bango non Fally pas ça congolais ya mfuati azali congolais à Kinshasa mais Fally aza congolais à Kinshasa donc ce gars bolo bania beta kaka na Kinshasa beta ka bisika nyo sauter voilà. So bolobi Fally azali international donc biso pe to ko lobela ningi pe to lobela ba 50 Cent ningi to lobela ba Sarkozy ningi to lobela ba Tony surtout baza connu voilà donc ne me ramenez pas vos histoires à deux balles là oh aza moto machin aza moto mboka lebo kota makamla bino ba kota ça moi je suis pas là dedans là ba connerie na bino buzo bana na zawana te et na rosenga na penza ban sutunde ko baleine tango sa be mission na yo wana pexaka mingi bato ba benga wana batiaka mingi kombo afalité et pardon ya faire été na marambo s'il te plaît na ngana sa le reproche Arnaud tais-toi na ngana sa le reproche depuis longtemps mais je me maîtrisais je me disais en fait si je lui dis ça il va prendre ça mal parce que lui il se fâche pour rien des fois Nazari enfin je me suis dit bon laisse tomber, en fait c'est un Gaulois, bon on laisse passer, on ferme les yeux.
Botuna ndeko comment il s'appelle? Le Bogard. Tant à Fingara, voilà. Tout solo lit, après c'est passé. J'ai supprimé la vidéo, tout s'est bien passé, quoi. Tout solo n'a bien calme. Moto pas bien moté. Mais ngaga mna yo bimsa wa, moto pas éviter que ngana ndeko balen tout solo après. Et pardon, le Bogard tout solo. Même pas quelques minutes après la première vidéo pour éviter des problèmes, parce que moi j'aime pas trop les problèmes. Donc mon frère Baleine, s'il te plaît mon frère, conseiller nan batuna wana. Tu sais, il y a un conseil tout nan de Kofax. Tant na komara mingi na ba commentaire. Ceux qui bino bozo tika la bato ba lobaka mingi pe ba betaka libaku parce que bazo loba ibele. Na proféraka en fait bino bo tout na bango parce que bino bolingi ba système ya ba pelt. Bon, écoute, moi, bah, touche, moi, bah, nini, je comprends. Mais tant que le système appelle, bon, j'ai rangopé bien. C'est-à-dire, chaque motazo benga, au tournier d'abord motuna nae, au tournier motuna, par rapport, il y a sujet na yo. Au tournier motuna, en fait, aux autres tournier mituna, pardon, par rapport, il y a sujet na yo. Après ça, au lobby nae, suko, pesa avis na yo, par rapport, il y a sujet. Après, à la fin, au lobby nae conclure. C'est tout. Comme ça, quand tu as payé bateau msusu, babenga ka payé belé. Parce que à chaque fois que tu as bateau, oh, net ba maman, ba songi yo, oh, tu benga la chaîne, na, ko finga na ko lobe. Donc, au tiki bango librement parce que c'est ça le plaisir en fait. Ceux qui bazo finga bateau msusu, c'est ça le plaisir. Et écoutez les gens, c'est pas parce que je suis calme, ça veut dire que j'ai pas la bouche pour parler. Hein, et vous me connaissez très mal en fait. Vous me connaissez pas. J'ai la gueule pour insulter, et vous me connaissez très mal. J'ai la gueule. Je sais comment tchatcher, moi. Mais si je me maîtrise, c'est parce que, voilà, tout le monde a, vous l'appelez au Nicolo, tout le kola, tout lingi pété, tout tika moi bilembo, moi pas ma ben asima. Tout ça la rabuzoba, bon soto, tant que tu as rabana mike. Mais tant que kola, il faut makanispe kola. Ngana zawa na tena lexa tango na ngana ba YouTube na banaka ko finga intel boye donc na che bino na défi bo kenda epak NK bo capturer bo ça rédivision bo capturer ma finga no ngana fingi balen et quand vous êtes pas intelligent là franchement boza botika s'il vous plaît parce que oh vous au chibo la libulu la ndego balen aza déjà na problème na NK botika gérer makamone na NK bo o tchanga na kata makamone qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ça? Yo, maman, le but que nazali, ce qui a dit, hypocrite. Attends, là, nazali 1000 hypocrites pas à 100%. Nazali hypocrite à 1000%. Comment on peut dire ça? Enfin, bref, oui, vous avez compris. Donc, nazali bongo, en fait. Na yo, tata wana okomaki wana na commentaire. Attends, je sais pas si je l'ai encore ici. Ah oui, je pense qu'il est là. Oh là là, attends, je vais lire. Yo makamokili oza zoba kizengi tika biso. Voilà. Na simbi ekutu te, ala bangana tika yi. Ngana simbi yote ozo bangana tika. Na tika bino bana. Na c'est ususu ba ya le bizuni. Alors, makamokili bon, ya ibika kofinga. En plus aza ndongala oyo alingi kofinga makasi ndongala. Ndongala oyebinga te. Tala parce que na supprimé ma vidéo ya kala so il a bandi ko finga yo d'ailleurs pour ton info en fait nazali tata songi so na sali info na sali ba investigation sur yo na zu ba dossier na yo mon frère tu vas pleurer donc hein fanda kimia naza moninga noté tout ça ba ninga te ozaka ka motomo na YouTube voilà donc écris tes conneries fais ce que tu veux fais ce que tu as à faire en fait. Donc ne mélange pas tout. Je suis pas là pour insulter. Moto ayebi ke ngana finga na tala. So yeba na finga ga ka so fingite. Mais bon, je te comprends, je te comprends. Voilà. Vraiment boyebi vi ya batu te kaka ki bongai. Ah ouais, lui il a pas tort. Il est où? Ah oui. Oh, enfin bref, il y a tellement de trucs. Oui, enfin bref. Bon. Il y avait un mec ici qui avait dit que non. Ah oui, oui, à la bio, London les Lengi. Surtout, donc, London, donc, Kim Fumu à l'objet,
London Makambaza plus songi que Gaulois. Mais bien sûr, Naza songi. Tu vois, Naza tata songi. Je le dis, je le cache pas. Non. Ce qu'on le dit, Naza Gaulois, mais c'est que Osama Yelete. Yebisanga, Lakisanga, Yosomana, na tchoka na défi. Kene na ba chaîne nyonso, ya fali, to ya nani, tala songi nga Naza na kati. Au tkala, jamais commenter na chaîne à fali. Jamais. D'ailleurs, exactement pour nana critiquer Fali, hein. D'ailleurs, depuis je sais pas quelle année, je dis souvent que non, j'aime pas sa musique. Mais ça veut pas dire que je le déteste lui. Donc, faut bien vous confondre. Ma bé ba congolais misusu pour ne pas généraliser, ba sosola na ndenge ya esima. Na ngala le bango souvent. J'aime pas sa musique, mais je le déteste pas. Ça veut pas dire que c'est pas parce que j'aime pas la musique de Fali, cela signifie que je déteste Fali. Non. Donc, bon comprendre na sens wanate. Alors, London et Lingalebi, oui, Aza Gaulois, mais Mawakaka. C'est ça le problème. Bino nem tozo fing ça ce qu'on fait. Ngasko blora boy la linga angote. Parce que makamba bus donc bakamba baleine o azo sala yena NK, bozo mélanger ngona makamba ya Gaulois. Et là, c'est ce qui a poussé Sarah Tola à le bakeno et dans la musicien misusu a comment boire la ferré oh non faire azotinda bateau. Moi je ne mâche pas mes mots, ils a bongo. Sarah Tola comment boire la moi va flash à le bakeno faire azotinda bateau pour là-bas ba casser ba quitter sa carrière il y a Fali Ipupa. Tu vois? Parce que ndeko baleine azan a contact na Angelica. Oh Angelica siko ayo na raté na Sarah Tola. Et la raison pour laquelle, voilà, balingi ba créer ce qu'on va comme makamon, balingi ba côte ça ce qu'on fait. Et moi ça je veux pas moi. Ya on nazo te bino, enfin quoi côté ya en fait nazo je vous propose, hein, nazo proposer bino. Bon le bela plus bino, mais bon le bela, bon tu faire na wakati makambo te parce que makambo ya bal. D'ailleurs moi-même je me pose la question makambo baleine qui Gaulois et qui Gaulois et yeko sala ni na kati makambo ya baleine. Baleine azana makambo ne yena NK. Bon, qui Gaulois et yeko sala ni na kati makambo. D'ailleurs même moi-même je me pose la ngana yo sala ni na kati makambo ya baleine. Ngazo nazana ngata tata songi. Kuna NK azo lo makambo na ye. Na che commentaire. Hier comment il s'appelle? Baleine, hier moi azako lo makambo. Na che qui commentaire non? Et alors? C'est quoi bino lingi donc en fait ma bena bino lingi ceux qui baleine azo finga par exemple, je dis pas azo finga na bi ceux qui hein, et ça ba supposition. Ceux qui baleine par exemple azo finga NK donc ngapena appuyer baleine. Oui, azo finga c'est bien na ba no finga ce que NK. Après ceux qui pas NK, ceux qui NK azo finga baleine, bino ce que bolingi ngapena appuyer kaka NK. Eh azo finga mais oh. Bon vivre na monde. Bozo le bono NK azo finga baleine. Mais et pourtant bo yoka qui très bien NK azo boya kutu ba finga baleine. Yoka na komi na commentaire kuna na komi na London que non NK a boya ki ba finga baleine na live na ye. Yoka maman mususu. Oh alegani même na live ya baleine. Azo le bo oui mais a changé combo ya baleine. Donc même que changer combo a moto comme ma finga. Tel est raisonnement à battre mes sous. Ce qui NK a changé combo à baleine. Et en fait, d'ailleurs, pour votre info, baleine, ils ont vrai combo, ils ont vrai combo na été. Ce boye bango, tout né. D'ailleurs, vous voyez bien, mais peut-être beaucoup comprendre dans son sens. Baleine, ils ont combo, ils ont vrai combo na été, ils ont surnom na été. Ce que NK siko peut-être na makana Bible peut-être na makanis na ye alingi tanga kombola parce qu'azana kanda pour na moto wana. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose qu'elle fait aussi avec na mwasi na comment nana na comment il s'appelle comment il s'appelle même lui là? Ah oui, na Fali. Tu vois, c'est la même chose qu'elle fait. Alinginde kotanga ba kombo na bangote mais azo déformer ba kombo na bango mais bato bazo comprendre que non azo le balançon sa bato wana. Bon, si ko tango NK le baki ba finga baleine té. Bino bo lobi angote. C'est ça que j'ai pas aimé chez vous. Bon lobi té la baleine oui mais NK mais automatiquement baleine na chaîne na atiki bino bo finga NK. Mais tant que NK par otika bato na ba finga bino bo mona ka mabe ya NK. Bon mabe ya baleine siko bo mona ngote point. Bino po za ba hypocrite.
En fait, le pire, c'est vous, en fait. Parce que bino bozo benga, nga na benga te. Nga na benga rate pour na otonga NK, la chaîne ya baleine. Na benga rate la chaîne ya NK pour na tonga baleine. Na benga rate déjà. Nga na benga rate, ce qui est intéressant. Botu na Kofax. Na benga rate plus chez Kofax, mais chez baleine, na benga rare. Très rarement. Na benga plus chez Kofax, parce que Kofax a la sujet. So, voilà la différence. Ce qui fait différence entre Kofax na baleine et Zande wana, en fait. Baleine est plus politique, polémique, mais Kofax ça n'a pas polémique. Kofax ça plus na analyse. Kofax ça a plus analyse que de critiquer les gens, en fait. Or, jamais beaucoup de monde appelle Kofax Alex Arabato. D'ailleurs, Kofax c'est un oiseau comme Moutaso Finga, même NK ou Fali à Kataka. Alors, non, boité, machin, Kati. Mais et pas un déconabiso baleine, ceux qui ont bandi ko Finga NK à Tikaka. Jamais on va non, Finga te, arrêtez. Bino bozo ben hypocrite alors que bino mo bozo ba hypocrite. Mais beaucoup, écoutez, parce que ngaso na coach na magambo na bino bozo boyo. Bon, magambo na bimisa hawa. Boya oyinanga pamba s'il vous plaît pona to kinde musika te donc bolongolanga komuna na kacha makambo bozo ba pardon so au moni commentaire la sali bilo pasi bokanga ka mitema parce que ngala che commentaire pona na yeba na pese exemple NK le but que non a sombaki chaîne ya chaîne na ye pas baleine 600 euros 600 euros zali presque salaire à moto. Si baleine na chaîne na ya minimizaki 600 euros et vous trouvez ça normal? Motafani na poto a sur 600 euros, ça ok la chaîne. Yo minimiser 600 euros no le bezan moké machin, bambanga pam ata bino moto ça peut clair. Vous voyez? Donc hein, au moins côté wana ndeko baleine pas à tort. Beaucoup le baté a raison. Donc pour nanga ba tort ils a partagé. So bolingo yeba avis nanga ba tort ils allaient partager. En kazana ba tort na ye, baleine pas na ba tort na ye. Mais nga na zawana ti pona ke lo bana baleine, na ke lo bana baleine bon baleine hein, nego en ka fingio boya le bi boye, après na ke chez baleine non mais non. Et après na ke chez en ka na le bi baleine en ka baleine kuna fingio boye mais non oh. Nga na zawana te en ka lo baki azana ba audio ya ndeko comment il s'appelle baleine ngala une NK bon baleine pas balancer qui audio pour moi comprendre yo peut balancer audio pour ça l'égalité c'est tout alors ma béni dans le bureau hein donc ceux qui et vous êtes marrant parce que quand on a le bi na NK balancer audio puisque NK le bi gazana ba audio ngabi hier baleine azaki na pitchete abimisaki audio. Bon, pendant ni bilo lingité sko NK bimsape audio. Mais vous êtes des hypocrites. So vous allez ni contre ni pour. Dans ces cas, botika bango bas à l'égalité. Baleine a bimisi audio. Voilà. NK peut fois bimisi audio. Pour l'instant, le quoi la NK zo boyo bimisa. Bon, nan esko za malam. Biso na ngala bino sko to analyser. Baleine a bimisi audio pendant asambisa NK. Bato ba sepeli ba monaki bien hier hein. Mais même nangape na lobi na NK bimisa audio pona eza l'égalité mais NK boy go bimisa audio bon nana za malamu sukasi nana za sage hein oh faut arrêter ça à un moment donc bilo katara parce que ba ben bino basi zanini enfin pas bino basi nyoso hein ma ben bino certaines basi mingi loko la bino surtout ba maman no bozo binge pas et pas ndeko na biso baleine ma ben bino zalaga bino boza en fait bolingara mingi par exemple ceux qui mobali on appelle cet exemple hein mobali ceux qui azana tort enfin même si azana raison beaucoup la plus basi et ceux qui moi si azana tort beaucoup la rappelle ka basi parce que bino bolingi to kina ba système nga za bongo te nga azali moto moko boye nazara ni pour ni contre ceux qui moi si azana tort na oyebi so azana tort ceux qui mobali azana tort na oyebi so azana tort nga za bongo nga machaba mona ngate parce que d'ailleurs ni ne bank sanga pona le bana baleine que no azana tort parce que allez sanga te baleine tout ça peut clair quoi nga na ba to se la rater tout déjà to se la répéter
Bon ni le bank sangana lo bana balel mais mon frère kuna yo zana tort makambo le bibwe ni le bank sangana il le bank sangana pour aller ça ngate a foutre la nganda côté voilà ngape na foutre la nganda côté na laisse répéter ali a pe pata na ngate ngape na lia pata na ete bon siko nini ko bank sanga pona lo ba vérité pona na baleine mais ta ba mama botina bo pousser botindika ngate na yeko lo ba makamususu oyo et go choquer apo ba mais makambo kela yi makambo wapi. Donc, s'il vous plaît, bino ba maman boza ko bengi pas baleine. Bo suki sa makamala bino kaka et pas baleine mais bo tia komo nangati. Po so bo bandi ko tia komo nanga potanga la okota makamala bino yo. Makambo ya baleine na NK e ko ke musika. NK le bara Dodge. Ngape na le bara Dodge. Donc soto bandi ko so makambo na nga kuzu ya Dodge. Apesi nga makambo ebele nga na ko balancer na yo ka sonité. Parce que NK aza mwasi akolo babe bon na bomba moi parce que nazo ngana a salanga pe moi bien tout ça mais ngasko so na bina bon na tchesko ki songi na cause na NK atenga makambo te na bimisi ngo bo mu na mutema mabe. Donc s'il vous plaît bo suki sa makambo na bino entre enfin makapa tanzo ba makambo na bino c'est-à-dire makambo ya baleine hein bo suki sa makambo ya baleine na NK entre bino bo tchana nkata bo soto na bino wana te. D'ailleurs, bino ba maman bo benga rana po bo tchaki songi bo kepa baleine bo tche songi bo kepa NK bo tche songi car les mêmes personnes bino comme toujours au tcha bongo qui songi de gauche à droite au final bolingi bo ah là en fait on est ça sous bolingi bo panza bango te bolingi sko bo boma bango en fait c'est ça votre but. Donc au senti comme si tu là dans live au senti to la nana yo. La même personne, c'est la même personne. Baleine de la presse, tout la été vidéo. Tu reviens à 21 dislikes. Moi, maman, l'oba. Kakate, vous avez battu à Maïe. Oh, vous êtes au salaire à Baleine, vous. Et cette dissertation, mon bimba. Même si vous avez un agent, vous avez tout évité, ni Oyaya qui n'a pas 10 minutes. Ton hypocrisie là, tu es chez NK, aux ça la bonne, aux finga, aux sondés, je suis temps, oya awa. Yoga maman, à l'objet qui n'a fingé pas NK. Tabarama donc, à Mimi qui songi, moi, n'a le coûté purement chez Baleine. Tiens! Mais Baleine, c'est aux yeux que la maman, et bangon de la bouma, c'est où il est bien goûté. Bangon de la autre, on a erreur. Au moins, Maramba Boy, Baleine, on peut se conseiller mot clair parce que moi, je vais pas marcher mes mots. Maramba Boy, non? Ceux qui batongo bazo mémo qui sont le kuta boy o kim sa faire ba fan ebele ba loba et pas ba faire kuna batonné baza ba yibi baza ba songi bah pas songi na sens positif mais na sens négatif en fait bon qui songi il y a positif pesa là donc bon faut éviter mingi ko yoka buzo ba boy parce que na oti keneka la live NK na benga ngate pa NK déjà ba zo ba la figure pa il la gabe wakabo na benga ngate pa NK donc la figure là wapi déjà hein écoutez donc ils a premier avertissement deuxième avertissement troisième avertissement ba bombe go bima donc pour éviter tout ça hein bongisa makambo yo na NK entre binomi balé bo tchanga bino ba mama songi wana bo sotana bino bo suki sango pa baleine pa nangati c'est nga naza master na bino te naza donc naza pe bolie sa nga pete na sala pe chez bino te donc bino ba mama songi wana ngala naza bato moko to no bo mibi ba bo sotana bino bo komo bambelango bato écoutez so na koti molimo ko finga neti bino na ko finga bino na ninga kitoko penza na ninga soin pe aussi ko fan donc tana fingo ko mo bal no sika fandi yemoko afandi a sosoli ya ebia ngondingini donc keba mama ko tchaki songi na kombo na ngate hein naza tata makamba mokili tata songi donc keba naza master na ote pe na ko tikala pe oza master na ote naza mobali na ote ngate na dobara yo ngate na sibara yo so mobali nazo ko sibote s'il te plaît que no lokata ba chel ya mibali hein bazara pe na ba chel pe mibali bazara o taper na internet au mona bango ba sibio kitoko so ozoluka likambo pa nanga s'il te plaît na ko memela so makambo ebele parce que comme nanga makambo mokili za pe makambo ebele so oyebi yango te donc s'il te plaît maman ki songi na ki ndoki na yo so nanga parce que so oye pa nanga keba no ozwa mbaso mosomba ya mama keba oyebi ngate oyebi te siko zo cha mosapi
kotia mosapi na mosomba te s'il te plaît. Ah, donc ezaka avertissement. Kotia mosapi na mosomba te parce que so tia mosapi na mosomba na ozwa mbasu penza o regretter pourquoi otubolaki makamba mokili. Naza master na yote na tikala pe oza master na yote. Donc so oza na besoin de lire pas lire, bon ça c'est façon de parler. So oza na besoin de soigner na bateau, kenda ko soigner, kenda ko tonga kaka, oh kenda ko tonga NK pa baleine, kenda ko tonga pe baleine et pas NK nengo zo sala. Nga naza master na yote, naza muninga na yote to yebani pete. So on okotanga na makambo bo soto pour na bo changer bakamana mina buzoba wana au monde pe buzoba penza buzoba parce que tango baleine a osenga mbongo pa enkanga na zagi wana ti 600 euros ezebele quand même bon donc so za na mbanga so oyi makambo zolo bate donc kanga pe mbanga no c'est NK qui a dit que non baleine a senga 600 euros donc ati 600 euros za moke NK minimise baleine a minimisé 600 euros au NK PCA na mais c'est quand même honnête ba peso kaka 600 euros belé bon ba peso pono fungola kaka chaîne yozo minimisant. Écoutez, oyebinga ndambo ya mama. Oyebinga ndambo tala bo oyebinga ndambo c'est-à-dire oyebinga ka moke po na YouTube. Donc so lingo zo mbaso musomba te keba. Ah, keba. Bino na averti bino ba mama nyoso ba voix na bino boyebi ke ba voix na bino le kana ba YouTube. Ba mama nyoso ba ko ba buzo ba sunga. So bongo bozo ba mbaso penza musomba te bokeba. Na master na binote. Qui cherche trouve. Donc boke soit nana batu na bino bo mesana. So ngo zo penza mbaso musomba te, c'est pas des blagues hein. Tu peux rigoler là où tu es, mais tant que vraiment au zwango c'est ça au fan de soso le oui. Ceux qui na yebaka. Après donc tant on le bi ceux qui na yebaka ça déjà trop tard. Donc keba. Bo keba. Qui songi na bino et marcha na ngate. Pour nga ceux qui oningo mema qui songi pa na mbaso penza musomba. Donc kebano déjà on les avertissement donc ndeko baleine yebisaka ba abonné no ba zoba wana yebisaka bango so bazangi makamba koloba bakota bango ndem ba boma yo en fait parce que premièrement ta ba benga ba loba buzoba deuxièmement tant ba yima un peu ba loba raté analyse pola dans un master na bango te donc yebisaka bango so qui ba ngi ba intervenir par rapport à makamba yo na NK ba intervenir par rapport à makamba yo na NK c'est tout. Bacha batu na makati makambo na binote ye maman na zolo bakeno nga na finger pas baleine et pas NK mais il fallait abimisa malobonga na finger et là on y na finger na lobi makamni na lobi kuna c'est les mêmes personnes ba check so yo siko maman yo ke na lugani pas NK c'est que yo pe ok check songi kuna oh la bande d'inconscients. Donc s'il vous plaît baleine s'il te plaît baleine mon frère sonana ba bolé non na katimini na master na bangote pe to tira oza ba master te. Donc maman wana ba maman soki ba nani wana o ba bengi wana pa otia kisongi na kombo nanga ba inga ba bamela nga beurre na makambo na buzoba oyo ba keba na bango so ba lingite mbaso ya musombe beta bango mibana bango ba kima bango parce que nga na za master na bango te ba yebite muto ba tumbola na muninga na bango te pe na otikala oza muninga na bango te soki bazo luka so ba luka bazwa mbaso ya musomba etaliga bango donc na muninga na binote. S'il vous plaît. Voilà. Peace.